Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, vraiment beau s'abonner, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Mami, Wanza, Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga, vrai nom, vrai tonton Sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Analyse Populaire. Les émissions yo to analyse rapport na bino ba vidéo to ba effet oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso na kati ya ba République démocratique du Congo. Voilà, votre chaîne MJ est là, yo muto s'abonner, abonne-toi et que vous avez une meilleure façon de soutenir jeunesse congolaise Nabiso. Donc et vous allez la biso bien. Je dirais merci comme ça à maman Marguerite, maman sociale Nakatia Ebrewana. Donc non loin na maman Mami Wanza pour bango baza sur l'équipe moi mouké. Au combien pas il y a maman Marguerite, balobi maman moko très sociale, monté maman lamu, y est pas na esoko kei, au bi maman beaucoup pas maté, y a bien quoi. Donc maman moko très sociale, comme on le vous dit toujours. Je vois aussi comme ça maman Émilie. Donc maman Émilie, je te salue et pourquoi pas na pe ça peut mboté na maman Monique, maman Valérie. Bango baza ba maman sociale et pourquoi pas to saluer les sous na boye maman Yvette, maman vice-présidente nakati ya association le femmes du cœur bango baza wana toujours pour soutenir Moussala et banako kende liboso. Par là je nakoloba directement merci les sous na Roni Bessial, pourquoi pas to saluer aussi Kevin Bravo Wanza, pourquoi pas les sous topé ça ma salutation Boyena Jason parfaite Wanza Ngoyi et Kevin Bravo Wanza. Donc notre papa Micha de Paris, je te salue. Voilà, on doit parler de cette affaire Sila Bissalou et Bellevie Kandi. Bandeko oyebi à deux fois soto saka banalize yo to solo la yango na nuboé. C'est parce que Congolais azana moi sens moko boyaye komone la makam. Touti ko vivre ba guerre moko oyo e bandaki ko salama entre Bellevie et Sila Bissalou. Soko ye pa ya Sila tomoni Sila zana bato ba soutenaka e o ba bengi bango les abakouk. Soto ye e pa ya Bellevie to komona directement boye Bellevie azalina famille Bota. Mais chose grave, na ba dire nyonso yo batu babandaki koloba ou soit nde batu balobaki si la lobaki atie loboko na ye batu bakata eza na mukolo moko te maman Olive Lembe akoki ko benga lisusu Bellevie pembeni na ye. Touti komona bango wa premièrement na Lubumbashi maman Olive Lembe abengisi Bellevie Kandi. So otali comportement ya Bellevie azaka fille moko azaka très doux
Belle-Vie alobaka mingi te mais Belle-Vie azalaka na ba décision. Azalaka na ba décision. Mais lolenge oyo public na bango ebandaki komema koloba ke ah non Belle-Vie na si la bisalu bakoki ko solola te machin voilà. Mais voilà aujourd'hui place auto soukeli tomoni bandeko ndenge bo omona na vidéo bako kabola maputa bako seka mais congolais linga nini etel ba solola te po makambo yango esimba te. Je sais pas pourquoi tolinga kopesa kaka motema moko boye to facette moko boye o ezalaka ya bien te po na bato. Lelo oyo si la bisalu et pas ya papa na biso Lombe aza doyenne et pas ya Belle-Vie. Cela n'exclut pas son moutou au sala ba importance moko boy moutou musu pa kokoloba et na va na ndenge na ngana ki parla nga été peut-être na kati ya groupe P et sala mabongo na kati ya groupe to solo la na bien peut-être Belle-Vie a mon na na ndenge si la kendaka boye na va na ndenge na nga tantôt P si là atali Belle-Vie oyo balolenyo boye non ce que sengi musala to sali musala ya groupe cinéma Elombe parce que jusqu'à la preuve du contraire Belle-Vie atikala kolongwa groupe Simbate le même si la bisalu mais problème oyo eza nini eza parce que oyo aza na chaîne na yepe soka tie ba vidéo na ye etalamaka. Problème yango wana ekreya pe ki mutema mabe o ngaso na kotisi vidéo etala makaka ba 27 v ba 30 v koma bango kuna so ba kotisi vidéo esali une semaine o mona mbamoko eloko wana ekreya pe mutema mabe pona nini kolula o muninga za yango wana nga pe nakoma nango tant bakotiko oyo koma wana osa pe loko yango te omone loko yango ba mo elali wa ale mutu pa komo ba nazaki na loko oyo problème yango wana lelo sila alakisi na ba sens nyonso que elle n'a pas un problème avec sa sœur Belle-Vie. Le même aussi Belle-Vie a prouvé yango qu'azaka na problème ya si la té. Est-ce que basali yango kaka na miso abatu kolakisa ke bazaka na kosolola baza koseka mon fond du cœur peut-être eza yango te. En réalité, il faut se demander qu'est-ce qui se passe entre Sila et Belle-Vie. Pour nini ba oya koma na famille bota. Au mona ke misuku tu ba koma mi benga naza papa kulutu ya famille bota. Soki batu ba ye na ye. Oh. Oh monsieur alobi ngana za tata mwasi ya ba cook. Soki batu ba ye na koya. Tout ça pour créer seulement de polémiques entre Sila et Belle-Vie. Tomoni bandeko, omoni que bakei na Lubumbashi, ba jouer voire même podium, ba jouer pour na kolakisa que non, nous n'avons pas un problème entre nous ou soit s'il faut qu'on se le dise. Basali yango po maman Olive Lembe. Amona bango ka ke baza nelongi moko boye ya bien parce que so tali na ba ranking nango ezaki na ta moko boye maman Olive Lembe amemaka coquette na Barcelone abimisa bango libanda basengana ka ba fardo mais lelo tala affaire yango pe lisusu ezongi
Mais pourquoi pas ils n'arrêtent pas à Bandego Moussous? N'habitez, natikala il y a un problème où pas il y a Xil Péchanga. To et pas ya ba ndeko na biso Moussous il y a pas si. Bon, ils arrêtent normal. Ce qu'on a évolué, on a mata, yeba que tu peux faut pas banda ko bundisa yo. Si on yo beso lembisi maboko et si li au quoi bon rien que normal si là ezali la bongo parce que mutu faza na ba fanatique na ye. O ezaki so ki vidéo e koti batu na pe ba kotala et ande bongo biso na MJ télévision. Moto la moto a étoile na ye. Si on a étoile et sangana et ça li bombe mort. Cette affaire ngana koloba lokola belle vie na si là va prouver tout que bazan un problème était c'est que je demanderai na ba cook ya si là na famille bota c'est que boza la déjà bino pe na même façon ya koloba ke ba leader na biso ba tie déjà na c'est tout ça la ngopeli sous problème était obi ngai banda ko frapper nga kota la que Belvina si là ba tunde ba banda lo ba ke ba solula te et banda ko frapper nga na banda trouver ngo eza bien te pourquoi po bazana ndaku moko ya papa elombe soto kende si la zala chef ya Belvie na kati ya groupe Simba c'est que Belvie na ndenge na yebi to na ndenge na monela kaya aza poli aza respect a respecter ba chef na ye enga na sepela na ngana makambu si la sala mais cela n'exclut pas qu'on a l'ingapé Belvie et na sepela na façon si là a joué là à Kendara Makam. Étant aussi un comédien que je suis. Parce que naïbi que so tatukan tout bien dans comme casting moko boy. Ndena okoma. Cela veut dire na rosa na posa ya présence ya si là. À place oyo Kandi a joué bien ba mawana yo et ça va bien. C'est comme ça que nous voulons que notre art ya Congo et qu'il ne peut de l'avant. Na mona ici là a où tu prendre ba anglais ba nini. Cela veut dire à Congo ça peine un projet moko boy aza ko aviser. Oh, pour les abakouk bakoki ko soutenir si la na lolenge wana ko lobake ah mami to mona ki yo ou te pe ko sala loko boy. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Olingi o sala loko nini? Parce que nous na monde na biso ya ba artiste to akala makambo belé to mankaka. O to senga ka bandeko il faut ba sunga ka biso. Mais ingratitude et c'est loko daniti mangatele melakango ko banda lelo ti lobi parce que mutu akoki ko vivre na ba ingraté parce que au moni voir même na ndaku tozaka so to lambi mama lambi biloko ateli bana balie na suka baloba nini merci maman merci papa. Et ça pour encourager papa na maman oyo basali effort wana tolia lobi lisu tolia mais yo so pesa merci te alolingi ka papa asa ke effort akoko bana sa effort alia kaka alia na e a pesa biloko akolia mais pas volontairement si la bisalu asa na grand cœur. Bota ndenga yambaki ndeko na ye Belvie. Bota ape Belvie ndenga yambi grande sœur na ye si la Bissalo. Et ça dit bien. Comment on a eu une polémique moko boy et voilà s'il a fait ceci c'est là Belvie a sali boy. Non.
nga sepela na ba projet musu Bellevue abimisaka l'air abimisaki majabu comédie bato belé ba comment ko copier pa wana oyo pe salaki barter to ba comédien mususu entre eux basangana tango ba okutana na majabu wana ya Bellevue a même sens ya comédie na lolenge mususu batu ba moni pe eloko moko ya sikakati ya ba comédien. Cela veut dire il fallait que Bellevue moko kandi azala pe na monde ya théâtre pour asunga pe bandeko na ye na idée moko boye ya malamu. Il fallait que si la moko boye azala pour a jouer boye popé ba Nigérien to bandeko mususu ba copier pe façon wana. Le lot loba nini na théâtre pe son nom Mama Chako. Regardez seulement Mama Chako, sa façon de jouer. Ce qui est en Nigeria directement au Monanan, au Mama passe. Elle a eu à copier Mama Chako. Sa façon de Mama Chako. Allez, à talité, on a la place natique à la place où on a copié Mouto. Na matisango lisu likolo. Lelo yo, soko talié a comme appelle Maman Moroboy. C'est comme ça que Arna Biso ya Congo pe et Komata. Fini maintenant tous ces genres des aventures de Tolobara. Et si là, na Bellevue, basolo la raté. Batu bango wana no Lubumbashi ba yambani, bazako seka, non. Et moi je dirais coup de chapeau comme ça aussi, kaka na maman Olive. Pourquoi? Parce que elle a essayé de faire quelque chose où peut-être basi ya ba kondi musu soit ya ba ministre ya ba nani ba ko kipe ko approcher ba artiste comédien pembe na bango. Pourquoi pas basala ango? Basi ya ba ministre, basi ya ba colonel, basala ango te. Mais so tali kaka bato ba comment pousse ba artiste comédien pembe na bango eza Maman Olive, Maman Denise Nyakeo. Mais les autres là, baza bolingo wana te, non? Oh, ngai po na ngai na ko yebisa ba artiste comédien, Maman Denise, Maman Olive Lembe, baza le roi ba patrimoine national ya ba comédien, il faut protéger la bango. Et ça là ka ba benga ba artiste musicien. Lelo pe koma ba bengi ba comédien. Tu vois? Si on monte sur ba komi ko tombola ya akomi pe na orgueil ami o nga pe kasit nga monde mutu na sala eloko to ba tikele bon yo pe kasi yo mo sala kasi yo mo pese loko boy e komi ote o moni où allons-nous et le bas ndeko na nga tendresse libinga fini pour cette affaire famille Libota Abakouk c'est que beaucoup mis ensemble. Donc na théâtre na sens moko ya bien to honorer bande ko na biso ba ser na biso o pe ba komi ko sala fierté ya théâtre et comment peut au mona Bellevue a commis film moko boy au monde pe ba mi bali baza pour ça Bellevue tianga na casting ça fait du bien. Si la commis un film moko boy a bengi XY au monde a bengi pe ba mi bali ba ye pe ba jouer danger botali film boy bo sepeli nango. Or, liboso, likamba parité, on peut ça là bien. Hein? Parité entre femmes et hommes. Et moi, si pas sali, mi bali peut bailler balier. C'est comme ça. Kofi ayembelo marabi, soki lobo koye baka. Pasi oyo lute mona kana tangwa bobalo libilo koye. Melo yo ke la gangata mawazwa idée. Ayebisa bato eloko moko boye na musique mais il y a d'autres personnes ba yo ka musique ba comprendre ate. O mon loboko. Lere balola. Ta mouvement ça. Miku anango e ça nini. Mais luto oyeba ngote luto monika ba télémissier. Baluka abaloli. Mais loboko pe il faut yeba passe ya lutu. Lutu ndakota na moto. Au moins la biloko eza maïto loko mo eza chauffé.
Donc cela veut dire, entre nous, on doit se soutenir pour mieux marcher. Les lois saluent bien, au moni si là, à Koki Kovanda, bato famille Libota, bakoki pe kotalaka ba pièce ya si la bisal. Les lois peut Koki Kovanda boy, to moni les abakouk. Belle vie abimisi film moko boy. Au moni pe abakouk moko boy. À commenter, à l'obéli pour un film, ça fera du bien. Mais a commis à l'obéli pour que Naza Abakouk. Parce que Moutoula Moutaza a préférence naïe. Si on a pas konzamboka, toza appelle la batamo, surtout bêta, surtout bêta, et tel azaka bien. Préférence à Moutou. Et c'est normal. Ndalinga kolata mingi pantalon batobola tobola musukuna ngalinga olata tisi eza pena na mbenza eza boy. Préférence à Moutou. Et c'est normal. Et salut Bissobia d'être là devant vous pour parler de cette affaire réconciliation de Sila Bissalou et Belvi Kandi. Et salut bien Ezakaka pour Nakuluka façon peut-être tout le monde a filmé mon robot et pas il y a SBikula tout le monde peut que Belvi Kandi a joué. Tout le monde peut pas y a Belvi TV tout le monde a sali film mon robot Serna Yepe Sila a joué et Kozala Bamakambo Moko ya très bien. C'était là Danity Manga, votre ami, votre frère, votre petit frère, votre enfant au Azalaki Wana Pona Kolobela Bino réconciliation il y a Sila Bissalou et Bellevue. Je dirais merci comme ça na Maman Yvette, maman vice-présidente, il y a l'association Les Femmes du Cœur, où est Kouba Nakata Orléans, on est contre la Orléans, Mobimba, et je dirais merci comme ça. Na maman sociale, là je vois maman Marguerite, il y a Zaganaïna et Brenwana, donc maman Moro très sociale, femme battante, combattante, né Balobaga, donc voilà, je dirais merci comme ça à maman Émilie, maman Valérie, je dirais merci comme ça à maman Monique, hein, donc maman Nyonso, il y a l'association Le Femmes du Cœur, maman Solange, donc je te dis aussi merci, bon continuer toujours que la chaîne Nabino, que partage la vidéo et que ça la biso, banana bino, auto ça la moussala paix. Bien, continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne. Yo oyo, s'abonner, sur s'abonner, au ticket empreinte, nayo ya commentaire, moi j'aime nayo. Et comme ça la Danity Manga, toujours bien. Quant à moi Danity Manga, je vous dis merci et bye bye. MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Danity Manga vrai non qu'on voit tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous